yoka koko meka kaka tokoyeloka kitambala na yeli no sisema kitambala mama mwingi yoka koko meka kaka tokoyeloka kitambala na yeli no sisema kitambala mama mwingi yoka koko meka kaka tokoyeloka kitambala na yeli no sisema kitambala mama mwingi kitambala mama mwingi kitambala mama mwingi kitambala mama mwingi digitalo ba mama ala bomoko ya mboke betango ngangiri ba peti wolo wananzela bomoko ya mboke fiakola fiku fion bomoko ya mboke fiakoli fiku fion digitale mama digitale allez yoka nga shira bien yakawa yoka nga petita bien yoka nga petita bien yakawa yoka nga shira bien digitale na ngai bandeko nga nazolela. Nous sommes internationaux. Na minute to na kati ya Panama, ici c'est Paris. Donc site yangoyo, botika mnoko pakata ba site mususu net lobby na tali site mo na zo tala pa émission katani. 10 minutes soki 20 minutes émission leki na zo ke logote. Site yangoyo bana mboka bino tout. Boyaka na site sabe bon moko. Mais tout ça là vraiment le mot pour la digital momo. Il y a mouké kaka, il y a mouké kaka. C'est comme nga sengi pour la public yo. Donc pareil pena donc tout boire kaka quoi. Bon moi long. www.bomokoyambokae.com www.bomokoyambokae.com Bantango ya Congo na bomokoyambokae.com Bantango ya Congo na bomokoyambokae.com Socio-culturel politique ambokae awai www.bomokoyambokae.com www ya dadae Dadi Bajikila, les princes Munzale. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site zakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com. Esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo bo talaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www. Donc bande tanaki na tongo tito komi tongo na mona moi na moni mulilite mboka ngoyo donc mundelendele la negrita na pesoka ba mbote koto zali donc yo yebi kaka masola kati babisha salom tozana bango na kati ya Suède po Scandinavie capitale siko Suède na kati ya Stockholm na zawana donc banoko bazalaki en tout cas Stino Maemba tozalaki na ye tozalaki na Rigo Makengo babi boxer azali awa
Donc boxeur azali awa, Yuri Kalenga na pio mbote, boxeur passe à la rawa. Donc to benga na champion na biso. Élève maestro kaka. Maestro ABD. BD ya bandundu bien BD. Ah ABD. Ah tanga ki BD nga you know. Bon abosani de mususu. Et ko pesa quoi? Yepe Willy passe à liawa. Donc yé na chaye kaka. Na chaye lui va être le manager. Parce que lui c'est le champion. Yeah, I know him. It's cool, man. That's my brother, right? Give check. Yeah. He speak English now. Yeah. Parce que lui c'est un businessman, donc English de temps en temps, toujours. You know speak French? Ouais, je parle français. Ah ouais, tu parles aussi lingala? Non, je suis ivoirien, Abidjan, you know what I'm saying? Abidjan c'est chaud, yeah. Abidjan moto, yeah. Mais ici c'est favelas de Muchachalados. Nous on dit chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Yeah. Mais, yeah, Willy, Anjaïma sur Anjaïma, donc champion payé yo. N'a proposé à comment? Parce que là tu vas comprendre les lingala là. Non mais tu sais, tu vas faire un effort là. Lui et moi on s'entraîne ensemble, lui mais c'est. Ah donc lui aussi c'est un champion. Donc Dena Lobaki. C'est la famille. Donc Azune manager, on dit que zonga bien tika la zonga bien. Azune manager a bali pemba la moro. Patrick Momo ni makambo favela sa Muchachalados. Donc nako bala mbala moko nako son manager. Donc c'est que tu es que bien pour la pub champion tout ça sérieux au Lobanini. Willy Azaliwana, donc Willy, tu peux dire un bonjour comme ça, je parle avec les champions. Ok, bon, je remercie tout comment dirais-je, la fête, c'était très bien tout ça. Et puis, I wanna give a shout out to my homeboy back home, you know what I'm saying? So, you know what I'm saying? Arico is cool, you know what I'm saying? You know, no problem over there, you know what I'm saying? So, you know. That's what's up. That's what's up. That's what it is, baby. Because we're going to do it like this. Yeah. It goes like that. It's me and my homie Big Boy Willie. We're here. This micro is for you. This micro is for you. Talk here. We're here. We're doing the Big Ten, man. I mean, big up to how's they call it? What's the name again? What's the dude name again? The one that have the party. What's the name? Yeah. Babo. Yeah, that's what I'm talking about. Babo. Yeah, big up to Babo and big up to all the Congolese in the house, man. That's how it goes. Ça se passe comme ça. Chaque fois, il y a les Africains. Yeah. C'est toujours comme ça. On roule, on bouge, ça mouche. Et c'est toujours comme ça. Le mouvement était bien arrogant. Il y a les 10 gars dans la salle. Le terrasse est un peu glissé. Mais quand même, on a reçu de faire ça. Il y a foy. Ça roule toujours comme ça. Oui, à Abidjan, nous on dit il y a foy. C'est toujours comme ça. Depuis, c'est plus ça comme ça. Côte d'Ivoire, Congo, ça bouge. C'est toujours comme ça. Alors, c'est l'Afrique qui gagne. C'est qui ça nous a manqué aujourd'hui, c'est à checker. Mais il y a foy à checker la prochaine fois, on veut voir à checker. On veut bien manger à checker. Vous avez mangé les fumbois, c'était bien les fumbois. C'était très cool. Il y a Pondou, il y a les autres. Ouais, tout ça, mais à checker, il y a solo. Malgré tous les temps, boxeur professionnel, on maîtrise. Mais tant que tu as la Kento, au sentir que tu as tout, mais maîtrise pour professionnel. Nabia, na Suède. Na fête oyo ya triple B namone bakila blanco balaki wana namonaki bana mai bazaki ebele mais na remarqué namoni bitumba te parce que yo tant que professionnel et là nini c'est la différence on a en éducation ya bana Suède po d'habitude na Paris so oyoneti fête moko boye ndeba to bima bobi tumba nga namoni mafuna zongo pa yo moko tant que professionnel nini zo salaki awa na Suède ba fête les gars calme et propre. Ouais, merci pour maloba. Wana za pour na tolo beza respect, mingi pour na respect. Europe metala yo bana Paris, bana Bruxelles, bana London, ba Oslo. Ba Zulu na Paris, ba New Jack, oyo professionnel na masolongo, mais na Suède. Kombo Serge Chimanga. Ouais. Boxeur professionnel à Stockholm, cruiserweight, 86 kg. Donc le 8 novembre, on a un match, un combat dans le sud de la Suède. So moi, j'ai dit au sponsor, la caméra pour filmer, et ils sont en bonne boca. Donc nous allons là, c'est pour la bonne fête, il y a camarade Nabiso Triple B. Triple B a fêté, il y a moi, il y a un maestro Abedi, champion, il y a Bitumba Keji, il y a un Kepi, il y a Congo. Soit il y a le bosso bon naie.
champion abedi abundaka na cage na Amérique. Yamna na Amérique. Na Amérique na cage. Oh, américain. Come on please man. Maestro abedi. Come on maestro. Yo buna na Amérique. Po ngasala nga bien na mingi no. Na minute na ba champion po masala nga Yurika Lenga yepe auto bima champion mikolo na Monaco. Donc yeba zo boxer kitoko na na Suède na kuti pe ba champion. Yeba bundaka na Amérique cage wana zani ba full contact ya Brital wana. UFC. Americano. Oh. Oloba lingala? Ah, obligé. Ah, donc moi na mboka mais okenda fight côté wana. Ah, ndé masole sala ma wana vraiment. Siko expliquer biso nanu. Biso to bulale muso za ba triquer pona ba pari ndenge betamaka ba frappe wana. Po wana za style mukumbusu mais en Amérique. Expliquer na ba to balandaka ya neni esprit ya bagarre wana. Ah, bambote belé na batunyo surtout famille en Suède. Ouais. Ba David Mokrano, Prince Mondiali, Bobo Bola, Serge Teams, Guilain, donc famille nous surtout na batangite puis famille na bagota France kuna donc ba Jagi Amulenda wana ba bande ko mboka quoi. Donc maître Babin, Caterpillar Binotou donc Barabas tout et Masolera nengo lobby et ezalonga bitumba donc il y a esprit donc c'est moi pona ngala ni ba sport na bino le boleka ba ta sport wana on appelle grimace mo boy ako kill you go see mais ko ngala bangi ba to so mo life na ba Suède hawa ako kill you see na street life and direct ba senti pona minute to ngala sindo kaso so kwa to ko lo bandeni alors voilà okutena na Joe Frazier na l'époque en 1974 okutena Joe Frazier ou okutena Mohamed Ali na Foreman bon yé za moi passeport ça qui moi fier mais ndoko ba Joe Frazier parce que na mona yosko dans senti ba Joe Frazier sikoyo ya lelo oko sabato plaisir spectacle wana po ezaka na un peu spectacle au départ. Oh, excuse bon ndega lobby eza marque ba Joe Frazier si basali batana bango ce que za batana biso puis si mana biso pe comme misusu tana ya ba Joe Frazier ya ba boxing parce que biso mato sa ma cage donc o ka maga ba kanyo benda full contact na kata cage ba kanga clé donc des années arbitre chef ka poussane pemel mino bo beta na nebo lingi donc ndega to bana kin ba te bouger bo bunde te bouger e bo mana donc bitumango benda ngwana ko un esprit ya bien yo on a remarqué na kutu un vrai champion mais mboko est posé question na pena mutuya ezaki wana pour Patrick Momo ba komo ndenge zalaka Momo mezaye bomoko ya mboka ezaye na mutuna ngai papa na Holandelango à suivre mais bokolo ba elo ne vandisi respect awa na kacha mboko fetchele ka bien ngani banona etange bino na moko ya ba sportif bokolo bani habité champion so loba ezani tala bango ba mona champion bundaka mais ayo mukilisoni eza bolingo kwa to lingani ko sangana esa bien kaka a plus respect bitumbe za raté a besoin de respect maestro ali awa dans respect quand tu bani mingi to lingani mingi na Suède awa wa yebi maestro abikia bisika to ali calme zalaka on ndo na biso sali fete awa donc calme ali na katito ozonga ndako bitumbe ali telelo danger ko lingana amour quoi bomoko ingeta maestro un petit mot en anglais et ça la batutu ya anglophone plaisir hein. Mais ça la vraie nègre mais na prophète on a lingala pas bande ko nyonso ba oka quoi pour ma biloka communauté donc iloka liboso na ngi pe na boso na remercier zwanga bien donc na nengoye na mboka biso Suède donc ça biso bien pour baye ba peke tozali pe ba côté quoi même malile ali mo moni senti mo eta mo pe ya que la ya jete écoute on sentir on me ba mbote na ba tout nyonso tout dans toi ne sengo ndega ndeko Serge lobito apena Guilain soka loba na bete me ba mbote na ba o tout tangi ba combo na o tangi ba combo te Kelly Ranger maître Timo Mazara dans bandeko tout na Paris quoi donc kitoko Masola Kati votre émission to continuer to développer na noko yena mo ba drapeau déjà à suivre Favelas ya mucha chalados ndena baika Patrick Momo bomoko ya mboka
Yo bika mingi mingi toujours Léon papa na vidège. Balobi Léon Léon de Bruxelles bana bango. Mais il y a Léon de Stockholm. Papa na vidège. Masola kati nega to salaki awa. Barigo mambasa bazaki wana. Naki pena noko na ngai. Na ebite question que tu retournes ezate mais niveau kana omona ndenge zo bouillir. Na biyo fo zaka ne loko oloba. Na biyo yana nous. Patrick moment zo bien. So lelo lingo lobelo na minicho ndeto za bona ngana yo. Olobani. Alors le béab na tout est banni tout simplement merci à toi tout monde na Scandinave banni et ça plaisir à toi quoi pour na biso na Scandinave pour na fan club na quoi pas na fan na fan club na Facebook na mami na quoi. Merci beaucoup. Na les là fort. Mais alors le bamde a été banni mais ce que la question que j'ai pas na. Sur la question pendant ali ba question ali bon yo ba question yo. Na tuna na mboko est-ce que mahambu pesa ali pona moni ba saper baza na moni bato babula ba association namoni bato babeta bandule namoni ba mboko pene vanda konde namona ga mo ili ngabi mbo epuna malilo ya la yo mo nengo vanda mboko mona onde te moni mboka po vanda banini ezana mamba technologie mboka kwa économie mboka ndé tambola mboka vandela ndenge la quoi ba soit de mboka mo be côté économie na to la crise tout d'abord ba crise côté ba biso to biloko le côté la biso te quoi ba côté la to stable quoi surtout parce que les Congolais doivent former banini o so pe bandule man ba ali ba to former ba beta ba ali biso parmi ba to former biso pe on est là quoi donc yo forme no basketteur américain quoi on n'est pas basketteur voyez bien on a senti union en Suède mais au côté États-Unis côté Angleterre n'habite sur Angleterre c'est maman ou te maman tu ka ka to c'est la pe ka climat bani mais on est ensemble to e bani Masola kat. Tu es bani au Guilain de Valère quoi. Guilain de Valère, n'engue zalara mais na mon parti c'est moi azakawa. Yene éviter ayana on sait ce surprise. Moi dédicace hein. Donc artiste c'est là, yo bon no dédicace. Yo nduliste c'était mais yo mo bo mabanga. Ngana kutuma ngala le kulo banduliste là to bo ba to do betaro et comment mo bebele. Yo là ceux qui on est là quoi. Beta ba mo de mabanga bato mabanga solo pena ndeza banini na saluer na bana kin na famille nga mobimba na pesifie nga Bosco Sakata Mbote double boss sans oublier Aziz Makukula na saluer pe ba masanga tu ya Suède bon Prince Monzali pake wengi kokoli ya quoi na musika to bossa nteki la branco on est ensemble ndeza la kaka masana nga Rigo bon masana nga Momo na kin deux fois té ba salute quoi. On est ensemble quoi, Papa Ross, tu sais pas au monde quoi. On appelle la CPLI, mais na mona mbuta mutu pas ça. Ngana lo parce que lo moisa lobby photo za susu quoi. Lobby, tout ça susu lobby quoi. Tuzaliawa, nazaliawa. Pour l'instant nazana résident en Suède, donc nazali. Lobby ana cadre bana. Le baba Patrick Momo là. Lobby ezana cadre bana ki la black o biso mto sa ba wana yakat yendo yo ebikaka. Donc lobby photo kutana na bino. Ya mobimba systématique qui la blanc ko babi lelo tongo tani debout non on va benga passage en mboka ba fumu ba biso na mboka fokuta na fumu abwala mais biso na ndenga favela sa kumeda de l'art to legi de yana ba coin to solo na bana mboka to koti déjà to lele to meli mais etant que ce que ndenge zala na zongi na tuna nanu na remarqué na Suède bato ba la vie mambutu mais ba poser na zonga na ba secret wana c'est ni nezo sala ke bana Suède ba différent na bana to na Paris niveau chocho net fait ndenge le kiawa na moni bitumbate na moni ka mambutu en harmonie parce que secret ya awa ezani souci te parce que moi réponse na likambo na ngo po yango e marqué ngai voilà baloba mboka ezanga bampaka eza mboka ya okufa omoni mboka oyo tempérament na biso eza selon climat na biso même ono mutu ebende po biso nyonso touta bapanama tofana bapari bambula boyo bayebi lia mputu bayebi mais tant toye mboka oyo boye eza kodosie atozalaka no pomba atozalaka no boye bakokisoma lembe bakobeta yo te climat ekokitisa yo maloba bakoloba ekitisa yo toli bakopesa yo ekitisa yo ntango boki papier na se bayebi biso yabi te poubele yango wana ozwi mayele nde bokobwaka lisusu te
Alors, petit bali, batamakasi bali, belé. Mais, toujours la discipline est un. Voilà. Liam Poutou, na ratia Suède, nga kutu loko kolobete nga question na ngana tunokaka etanke mbuta mutu grand prêtre na zuma ele wana. Voilà. Mais ce que biso ne tuna ba Paris wana nde bana bazaka chaud à Paris. Donc to baka climat nde pe susu yango. Toujours ba moni Paris amoka moko ezali très mouvementé wa kinit. Ba petit kini tout balinga ke moko moi jazz ba moni baze belé. Ah toi moi calme, ndele baleki ya trop ke biso ba noir. Soki na Château Rouge, okuta marque tout. Na siyo na ebio ba koto wana tout banini tango ti jeter les marques yo mona raka. Liam Poutou, na senti, en tout cas merci beaucoup. Nasi était à Banebele, était à Batebele, était à Baparents, était à Batnabatu. Mais kuna barobina araignée, là on a comprendre, barobina araignée. Artiste. Alors tu sais pas tant que zongo, on peut ça, on peut ça ya Suède. Tala ta ya ngoyo. Tongo etani. Voilà na ode na bomoko ya mboka. Voilà. Ba fille Stockholm ngi baloba. Yango pena remarquer kia na Stockholm on dirait ba fille baloba zate. Ba fille Stockholm baloba raté. Hein? On vient de remarquer le mais bazolo bate. Yango ba femme à Stockholm ba bate. Donc artiste ya Roloba. Donc na comprendre na Stockholm que ba mère baloba raté, ouais un problème. Rosa papa. La negrita. Mundelendel. Oh yoka. Na bien artiste. Même si nga yoza artiste. Nga koti doute nga ah pour nous lox artiste. Yoza artiste. Mais oui. Micro yo. Ba yoka yo nanu ba nengozo pesa réponse. Pour na moni côté aspect zali. Mais siko artiste y aspect ya lisango pena ya nzembela pena ya voice ya koyemba pena ya jete ya voice pena donc ya indusa ndeveke ça oloba mais bitongo oloba na oloba na neti masolongo neti Victoria vekes ndeti deuxième voix on dirait nabi que Prince Monzala zaliawa yeba okota doute kaski to ba misela mboko yo ebie ouais nabi Kila Blanco banduliste mais ce que yo ya to tindika kasi betana nu akasi. Oh, Rigo Mambasa pas boire. Tola musaveta boula igasti. C'est avec oh, na bien, botika micro a bo boujon te po ego koya. Donc bo senga surprise, Rigo Mambasa nga benga ke sento manzo kandu liste. Bo yo penga kombota? J'ai des stars. Ouais. J'ai des stars. Bana monde. J'ai des stars ye. J'ai des stars yo te kaskito. Bon obengi pena kaskito bo boire. Il faut ça yana makambo te casque ta vie et ma sola suivre allez tout vous mitro te ma sola suivre yeza ma so mususu wo avec ça d'ailleurs to gola musa pe kese micro ye on a évité na zongi na ngasima eloni to sala tam simolo mo ta to na soda Didier chango ya ndeni Didier na zeli mingio ya kese kasi ya kese yebi chango de ana lelela na ye hayambe Lelanga ebe tabi me chango ndinga na ebi amote Osi do beti noko noko atini muganda to go beta ta noko au moins de noko ça la bien favela et ça la bien to beta ka noko atini mokanda sengi nanga na sombela embwa nasombi mwana tindeli noko asepeli mingi asali feti noko asengi nanga te ozoboma namoni ba whisky tongo avant que ça c'est quoi nazo ba problème ya testament favela afrique momo favela to betango bien favela na yaki ko ba problème te po qu'est-ce fait que ça ko bima na tombo là na favela siko na testament ba ko bandela siko moni po vérité ya ko bima vous savez qu'est-ce kangambwa oh gazelle nona kangambwa
Gazele mene kanga mbe kamwambwa maladi soke utaki wapi o bampangie noko asingi kobela noko azubeninga nakende na mboka ayebisanga verite ya mboka na biso zamba mpe na mai biso bepelo kola o kuna na kini kuna na kini nazalaki kobanga mokolo nini na kokoma na mboka bamanamba mukitela munu verite milokwa kwango ngai nayebi yango te ngai evala nazali na kata pasi mawatro yeoyo okuna na beya nazalaki kobanga mokolo nini na kokoma na mboka na munu kitela munu verite milokwa kwango ngai nayebi yango te ngai evala nazali na kata pasi mawatro yeoyo mwenderetare nasalaki doko akati molimo. C'est bon. Merci à trop. Oh, Kaskito pe maman, moni mamodo, na moni veke sa rose kwate. Veke sa rose kwate. Véritable testament oye bango te donc po bango ba. Ba yemba avec plaisir au sentir que esimbi Kaskito pe le bien fort boaka. Il pas artiste avant goudongi Kaskito. Suko Yusko oningos edingo bimia baloteli. Na bagi yaza noir mais Papa Rose. Yo, babeza mystique. Ah, zoa sima. Basio na sima. Patrick Momo zoaye. Mais zoaye. Lobira. Toko développer suivre. Osko bana kila. Babi ba okanga émission. Bana kila blako. Bango ba aussi ça mena remarquer nde. Tolobi ka lisolo lo ya lelo. Ba vers ba 16h to kutana elfo board. Grill banini basoleza na mpaka toyamba paka vakende barbecue mvulusi avotambola banini yo ebi esengaka mwa séance fan club nyonso Sino Maemba balobi l'homme de verbe bon voyage masolezo leka kitoko bakila blako bangoyo batutu bangoyo toaki na Suède toaki na fête ya triple B tomoni banoko ya kosamba kutu ezalité makambo tu kitoko mais tobosana te le prince monzale mutu oyo alobaki pendake non longue histoire donc masola kati boro totikelo pono kende nango Papa Rose boro poeka otika na mwana eloka suka balobi kaka quand j'ai créé ce monde Satan kosana buzo bameka nzambe mokeli ya nyoso yo biso tobimande champion ye bana kila ye yesi toboma yo kala affaire kila ye yesi tokunda yo kala ya masolo ebele na maskambutu nyonso tolobi tokotana dans tozongi mpona message vraiment ya lobi kila blako eza pour les plepe arrivé à Papa Rose Vulusi aye na kati ya mboka Slatan bakila blanco bangoyo mais chapeau topesi Papa Rose chapeau donc bapesi pouvoir na ndenga police de la presse bilongo omoni bapesi chapeau donc chapeau mpe ndenge ye wana eye mpe na pouvoir nango na bampefe nango ekesala mosala nango bokomona ke na kokanga mpe na kati ya Suède awa donc na kokanga na kati ya Suède masola babi na remercie kaka ba invité na remercie bato bayaki na remercie kaka bato depuis mais triple B yo remercie bato Tony le prince na musika masola kati Abraham. Merci déjà na yo vina ngai Papa Rose derrière avant zonga to chana se nga na luka yo na pire esprit na remercie kaka bayo bayaki lelo o ba pesi mona bango honneur pour eza bolingo ko nga sala musana mboko yo na bolingo e batu bazongi na bolingo lelo micro yeti na bolingo
tige pe yango Patrick Momo pa bino netika na film arozwa donc bomoko ya mboka sita bolingo balakisi bolingo na bango na fete ya mwana bango Veron donc mingi ka bolingo ranking oboye to ba congolais toujours to bongisa to potentialisme to bongisa mais na remercier batu tout o ba ekia ba Fabrice ba masa ba ekia wa batu nyonso to remercier bino vraiment o ba lobana mungo na biso awa tous un tak faut Allah bola la mingi bomoko ya mboka papa Rossier ngai ce qu'on voulu c'est na yambi papa Ross pour ba musu ba ekia na bango on a plus l'esprit de partager ba idée moko te ni vient na biso et na somone na mona paka na ngai chez les wendo vient na oyebi na obundela mboka no ndal toujours en direct papa Ross vient na tikio na kadrika kabatu merci papa Ross merci en tout cas Masola Kati netro baga votre émission Zwanga bien en direct de studio Favelas de Muchachalados na lobara souriante de caliente kumeda de l'arta sauce à la poulanganda chaud dedans chaud dehors Prince Monzale Rigo Mambasa et puis na bosanité Stino Maemba balobi l'homme ya verbe et puis Léon papa na vidège na nenga Masola Kati sentir l'homme physique donc dirait doit ça la marathon puis à gagnant exactement ça marathon katana au comment la ligne d'arrivée était hier à vida tina ligne d'arrivée to bosanité Patrick Momo bomoko ya mboka Masola Kati na minute ezaki nde na kati ya Suède na kati ya Stockholm mais ndeka na lobaka kaka Favelas GTGV na pio bambote na musika et puis na bosanité bana ya Allemagne tozalaki na bino ba Junangoi na bosani yote Masola Kati toujours Patou Musiangu na kati ya Cologne wana Bundes bambote na bino et puis na London Vigouré de Campo Gianni Kaluji na peso bambote et puis Kabibi de Dieu balobi ye ba mèche brésilienne na kobo on pe na ba Suède donc a indi si Suède masolo wana nyonso donc ya Kati pona lelo à suivre check ndeka toyebisa bino nous sommes international na minute to na kati ya Panama ici c'est Paris donc site yango yo botika mnoko pakata ba site mususu net lobby na tali site mo na zo tala pa émission katani 10 minutes soki 20 minutes émission leki na zo ke loko te site yango bana mboka bino tout boyaka na site ça be bon moko mais tout ça là vraiment le mot pour le digital momo ya muke kaka siko nga sengi pour na public yo doit pas rier pena donc tout gars kaka quoi bon mo lo www.bomokoyambokae.com www.bomokoyambokae.com Bantango ya Congo na bomokoyambokae.com Bantango ya Congo na bomokoyambokae.com Socio-culturel politique ambokae awai www.bomokoyambokae.com www ya dadae Dadi Bajikila, les princes Monzale. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makambo nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com. Esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.
Oui, comme pour nos internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka, 3W.